ça ba pratique occulte. C'est-à-dire na simaya ji à pétrole na citron basangisa na kati nango ya tout un grand envoûtement. Omoni bato wana baza ba posséder bato basambela kana église konde wana baza ba posséder tala soki tozolobela makambo na kati tozoloba makambo na kati ba etando bien que tozoza ba risque tamcheno pe koza risque mais du moins pour la vérité so ba kata biso mutu lokola Jean-Baptiste ba kata na bango. C'est-à-dire tozolinga to récupérer bana na quelques bana na nzambe baza na kati fausse doctrine wana. Soki ba fandika bazako mutu nyonso ameligi ya pétrole basangisa na citron. Na sengiye avec l'amour de Dieu pour son salut, pour son âme, avec maladie moko diabolique bana ko se développer kati na ye. Totika ba numéro na biso soka za na poto abenga to samela ponaye. Soka za na poto te, soka za na Kishasa abenga même biso to ko orienter pa vrai serviteur de Dieu. Ba imposer mabo waneza ba demo ya ko benga na ka boité, ba demo ko imposer mutu maboko. Tala papi gen. Obi po tozana eza makambo ya Kishasa. Et ça, na Congo, tout est permis. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais ce qui n'a poto, n'engue toza boy. Au moni, lelo, oko le kana makaku te na aéroport à Rossi. Makaku, même sur l'ingarolia, makaku ba yitiye, bo sangise na musaka olie, peno ba sangise na mwamba olie, pena makaku peno le angwa weki ang malam. Ole nyamazamba. Mais lelo ko le kana nyamazamba na Rossi te. Parce que ba pratique yo sali po itanyama wana. La France, l'Europe a besoin de vérifier. Babilo que belé zuta na Congo ezo kota souté. Les locaux les kana nzombo facilement te na aéroport ya Roissy et les kate. Pourquoi? Parce que ba yebis kan nzombo na été ba tester en outil. Et puis l'Union européenne pesi aval et kotate. L'homme prudent voit le mal de loin. J à pétrole. Bah c'est un citron. Mélange chimique, tout le temps quand même chimie dans la classe. Mélange chimique, et ça dangereux pour la santé. Est-ce que tu vas bien mais est-ce que tu vas bien que pétrole est un produit chimique? Est-ce que tu vas bien que citron est un acide? Est-ce que tu vas bien? Mais c'est ça. Pourquoi on mélange qui va croire dans quelque chose? Non, baza envoûté. Baza envoûté pe baza possédé. Oebi ceux qui motoake na usine transformer babanda ko sala quand on extrait le pétrole. Tia ka kokoma pétrole. Ba mélange chimique ba sala kapo comme pétrole. Ba acide ba biloko belé ba poison ba biloko belé ba tchaka na kati pour comme pétrole lobi ya ko pelesa mwinde ya ko démarrer voiture. Je crois que ba omelaté mais ceux qui bato ba komi possédé. Comme possédé, envoûté, parce que aïe le quoi non prophète, aïe prophète, bon on peut prophète conde. L'homme prudent voit le mal de loin. Alors prophète, alors comme cheval roux, a comme ko sacrifier bateau, a posséder bateau. Na epsa kayo na émission moko na kati sika oyo. Prophète moko azalaki avant prophétiser. Il faut abimana mwasi. Si ko basi wana bango babimaka na bango tanga baka consulter bango ba dominaka basi wana. Siko donc c'est-à-dire moi sonazo longola bilamba eza ye moko te. Ayebi eza envoûtement oyo ba latisi ye ba posséder nde tindi ya longola bilamba. Au moins siko ba ji wana esika ba salaka yango. Esika ba salaka yango. Déjà ezalaka na ba sort moko diabolique parce que quand nzambaza na eloko te nzambaza na kati ya pratique na bazo sala te c'est-à-dire Satan ta profitaka na pratique wana baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie Yesu sote pa nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopoko lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga papi gene tolobela vie en gros Jenny papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te
d'accord. Papi Gaël. C'est impérateur de Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gaël, tout le Belavi. Est-ce que nous avons moninga na hotel? Est-ce que nous avons moninga na hotel? Papi Gaël, tout le Belavi. Azalaka, moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gaël, tout le Belavi. Ça c'est Lidjo par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gaël, tout le Belavi. Est-ce que nous avons moninga no? Nga mastano. Nga matano. Papi Gaël, tout le Belavi. Azalaka moninga na yote. 4 mois. Peintre. Washington, grand pays. Papi Gaël, tout le Belavi. Papi Gaël, tout le Belavi. Nazalaka moninga na yote, Papi Gaël. Moi je suis pas ton ami, hein. Nazalaka moninga na yote. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gaël yo ebite, azalaka moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yote, Papi Gaël. Nazalaka moninga na bango te. Azalaka moninga na yote. Papi Gaël to lobela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Molode. To lobela vie, Papi Gaël, Papi Gaël. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Sami Mokele confirme. To lobela vie, Papi Gaël. Nazalaka moninga na yote. Mobale pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Oui, que na los magasin zaka moko et Mama Eunice Banze. Les arandais munene boye kitoko boye. Donc pour découvrir magasin oyo, ils a tellement munene. Ils a tellement na ba service ebele. Ah boye na telemia. Ah otana exotique. Pona maramba kolia na los chez Mama Eunice Banze kolia pepele. Oh malangwa. Oh bambisi ya kokauka. Pondu kolobati. Maman sala bantaba. Va emporter tout ezali ah. Doublero tout boroluka. Awa na los chez Mama Eunice Banze vous allez recevoir. Pour découvrir ensemble de nanga. On a besoin de 20 sacs à l'eau sous 50 sacs. Oh, on a manifestation fête, baptême, retrait de day. Ah, tu as un sac à l'eau. Un sac de riz. En gros, on a un sac à l'eau, un sac à semoule. Pour rejoindre, on a un prix encore très abordable. Maman Eunice Banze, la différence c'est la qualité. Full service, la fleur du jour. Ah, et si l'État, au sein des bijoux, vous avez une assurance. Oh, garantie à 2 ans. Oh, kolemba yo moko 2 ans aussi là. La bijou tout bolinga. Et ça vraiment fantaisie et ça garantie à longue durée. Facilité oh, sac à mesdames yango yo. Talaba sac plaisir marque qualité. Moni Marco. Ma une chasselle sont plus de 1500 pièces. Pour au sombango na prix de gros. Au son de belé. Ba prix nezo sekisanga. Ah toi na cosmétique hein. Ba mama, ongo kanga suki umela. Omo biloko e komaka tale belé ki toko na mutu. Ba ba couleur ebelé. Ba sanita o. Ka moko o ba kanyo mutu mobimba. Muta ko soto fo songo 4 fo songo 5 te. Chez Mama Eunice Banze analos ka moko o. E kota mutu mobimba. Ba mèche pesa cosmétique ebelé munene. Bilo o mo ba couleur za ebelé. Yo mutolinga ba chaussure à canon. Ba papa. Wana na los, wana chaussure moye ya moi jar chez Mama Eunice Banze. Ba chaussure à canon provenance d'Italie. Le colonne de base. Oh, mon senti croco. Moi ça solo faut boire super wax. Original hein, ya piratité. Super wax ça solo. Les autres caso te kango na ndinga mafia. Te, eza en direct d'Hollande. Ba Hollandais nde ba fournisseur na ye. Azwa pena kaza la fournisseur zaki ya mbatato ya mayuya a otanda boete. Ndinga tandi bo ça veut dire ana autorisation za na droit na ngo. Tona masola banque. To lié, to meli, to sali ba course, to lati bien, to bongisi suki. Awa, banque nickel. Po ya fungula ba compte nickel na bino awa. Retrait d'argent, transfert d'argent. Nyo c'est ça la ma awa. Awa na lost chez Mama Eunice Banze. Au fond la compte nickel na yo na quelques secondes. Au comme na compte bancaire. Pété azapé na ba agence belé ya transfert d'argent.
Pour retirer, pour envoyer, et puis, après moko, moutier. La fleur du jour, maman Yunishe Banza Bominga. Alobi made soit vert. Obo soba kasuki na combien wana bikolo bazotela bino bakopu tala. Mbimba yango ti maman Yunishe Banza tikana zomba. Venez vite découvrir chez Mama Yunishe Banze Full Service. Voici l'adresse. Guest Cestral 90A 9300 à Los. Chez Yunishe Banze, la fleur du jour. Yunishe Banze, la femme intelligente. Boya et Bélé. Agence Assir, Agence Assir, il y a donc Pierrot Mavinga, le pasteur, moto na Nzambe, il y a zani moto abatu. Donc moto nyonso aza moto na ye. Donc les autres saka musala musala, ozala mutuka na yo ningo tinda, omoni Agence Assir. Donc ce que bien Agence Assir, c'est que bena sire leka. Donc c'est biloko na yo et comme atina destiné, omona ta tonga ebungi te. Pour biso respectable biloko bato za biso te biso osala musala to memi yango tina kini etikala na matadi te biso okomisa yango tina Kinshasa mutuka na yo batiango ekomi tina Kinshasa na agence ntango ozokita ozwi mbala moko ekei donc ozala mposa kobenga biso numero na ngai ezali 06 29 25 27 06 toza mpe na Paris toza mpe na Saint-Étienne toza mpe na Lyon, toza na Chambéry, toza na Nessi. Donc, soki oza na posa na biso bengaka Agence Assir yeyo. Alors mpe so banimero ya bamboka nyonso wana okontakte bandeko wana mpo tozwa biloko na yo. Prix mpe ya malamu. Na Kinshasa tozali na Makanza 66 na commune na Ngiringiri, direction Shaba Makanza. Donc soki okeka wana omona Fondation Pierrot Mavinga eza wana nde place biloko ekitelaka. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Chers amis, bienvenue chez vous, Tolobé la vie officielle. Merci de votre fidélité. Bino ba obolanda biso partout dans le monde. Merci à vous et merci aussi na abonné na biso. Ah, tout ça qu'on invité batunio surtout beau s'abonner encore et belé parce que awa tu es la rabino bapla oyo bo sepelaka. Donc abonnez-vous massivement. Nazo yamba encore lelo pour nabino le docteur Jean Ngongo. Et c'est le moi mikolo to yambi docteur Jean Ngongo te. Bobika ba contre-temps sur temps, mais normalement chaque semaine tous avons droit à servir bino 2 émissions na docteur Jean Ngongo. Toko bongisa po makambuza mo ebele boyebi bamboka opé tozali simba awa kota wa bima wa voilà. Merci la réalisation ya ndeko na biso Dina na bana nous invité le docteur Jean Ngongo Tomeko Sola. Docteur, bonjour. Ah, bonjour Papi Gen. Bonne santé. En tout cas, santé Zamalam en parfaite condition. Ravi à Komono le sous-soir. Ah ouais. La bonne santé, non, vraiment, ils sont équilibrés. Ah ouais, Sobi ravi na sepelabo. Combo la ravi, on est là combo. Il y a un combo, donc voilà, on a un mois dans mobile comme des Ah, gloire à Dieu. On a PCP ravi mbote. Assistant. Associé. Donc, secrétaire particulier. Voilà. Tout le temps, tout ça. Boni kasi. Non, en tout cas, naza bien. Nzambazo Sunga. Je crois que l'émission, tous ça, ils ont porté bafouille na ango. Parce que bafouille moussoupé, l'aime sous-soueza, bafouille médiatisé. Mais Nzamba yebi dans les secrets à Zosala. Au moins, on a tout ça, l'engagement mi boma. Naza prêt à quoi se suicider, mais à l'année émission.
abengi lelo tokoma kosala na bango bapriere donc naza deya na bato na baémission tosalaka nasala na bango na bapriere so na l'action naza kuna motu mosusu azosenga mpe azosenga nini oyo azosenga horaire ya priere mpo tozwa mpe ntango kosambela compte tenu ya baréalité ebele même baémission tosalaki makambo ya mitakala awa donc bato ebele mpena babengi en particulier en privé mpo tomeka mpe kosolola masolo yango lolenge ezali donc en tout cas toza dans les bons. Ok, alors tozo continuer kolobela sur fausse doctrine. Yamite leo tolobela sur nini? Bon, toza na fausse doctrine toloba lelo mpe makambo ya pratique lokola mai mafuta jus bakoma kopelisa bato et puis tokomekana tofanda wana pour permettre biso tofongola miso epai ya bato moni émission yo tosalaka eza nete na titre éducatif donc tozolinga toporte na kati ya communauté une lumière po te mutu nyonso aza mosambeli à se retrouver aibake nzamba azalaka mais à se décourager te po te moto à tordre sens ya écriture ou bien moto na profit personnel ou bien à côté occultisme ou aza na bonganga ala zui babiloko na ko mélanger on akata makambo nzambe cependant que nzambe ba mélanger ka été parce que bible pekisi likolo ya hôtel batia ekeko ya moto image moko ya bato tozana ba image za visible net so que l'église catholique comme on appelle Marie azawana na Jésus ba amimi Jésus ya ekeko mais ça l'autre ben appelle ba idole invisible ou baza trop dangereux ba pratique eza ba coutume ya ba tradition ya ba nganga ba mboka ba musupe ya ba magie ba kotisi na kati église omoni na kati parcours makambo nzambe toko comprendre makambo ebele omoni eza na mwasi moko mingi azaka na Londres parce que to sala même ba délivrance ba tumususu ba esprit ya mwasi na ba benga kesoki Marie soki nani babe azaba maka Marie na bosani kombo babenga parce que frère moko akufaka azwaka magie panae siko asenga kaye abandaka ko ya ko sangana ne mikolo nyonso na 0 na toilette il fallait respecter siko soka respecter te akete akufa na tamso na mesi sika te kamuni kam tabeti mbata mais comment betanga pour nani donc ça dit chaque jour il faut akutana na mutwana siko le même mutwana na ba magie musu babenga ke Marie mais na magie indienne babenga ke Maya mais zaka mutu moko mais a so changer c'est-à-dire les diables ont tourné tout autour ya bato na ba pratique belé la momoni to sepela ki lelo to le belempe makambo ya ba mafuta le mafuta ba sangisa mai ji ba sangisa on a pétrole tam susu mafuta ndenge to mona ki ndeko musu bazotie maboko ba misika mamulangi moka penseli na mafuta batie likolo ya mutu mutu musu moni batie mu mai batie mungwa basokola e po balongola e botutu mais mutu azo sokola e aza mwana mobali mazo sokola mwana mwasi donc babiloko wana ba pratique wana et ko décourager bato na kati ya foi et puis ka ko décourager te mais ko bebisa pe bomo ya bato donc je préfère totanga na écriture moko avant que to banda donc nazu écriture moko Ésaïe 65 verset 8 et le Bible. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne les détruis pas, car il a une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Donc, kola pambola nanu ata tozuitanga osambela te mais tosambela déjà avant nzamba pambola nanu pe assister biso na makambo tozoloba omoni eza na église moko eza na doctrine moko oyo bazwaka une quantité parce qu'avant na loba likambo je nazwaka temps ko visionner ba vidéo mususu bazwaka une quantité ya citron bazui quantité ya ya nini oyo ya pétrole basangisi yango basali yango jus po na bato nyonso bazobela soki mutu azobela amela yango po azwa lobiko je crois que
biso nyonso na bato ba croire qu'un évangile, ba croire qu'une diversité et opération du Saint-Esprit. Parce que exemple, na repé cet exemple, biso un jour toujours ça la sœur moko délivrance n'Angola. Alors chaque fois tout ça parce que la délivrance mingi ezaka lié na ba jeune. Tant tout ça les jeûnes et prières. Na troisième jour sœur ango za ko visiter bon na balangage ne to mesa balangage comme un mari de nuit. Mais en soi les maris de nuit dans les termes spirituels n'existaient pas. Mais to adapté pe évangile na ba environnement to zofanda. Alors ce que tu sali 3 jours à jeûne, tu ici, tu prier pour naïe. Pendant azaka na jeûne, na mari de nuit visiter na butute. Mais na tongo ce qui me prier ici, na butu na ngo esprit on faut toujours visiter. Alors on a pris la décision, na côté to continuer sous prière à 3 jours, tout le monde qui a changé. Alors nzamba eko inspiré ngai na epseka alia na misunité pendant une semaine. Et c'est là qui une semaine à l'émissionité. Esprit wana eko kende. Sikoyo nga nazwa kité opération à diversité du Saint-Esprit wana na komisi yango doctrine. C'est-à-dire mutu nyonso mari de nuit ako visiter il faut ka nazwa musuni na pekisaye ou bien il faut ka na gêner. Non. C'est-à-dire mutei musal na nzambe azaka na droit ya kozwa les directives du Saint-Esprit parce que ce qui concerne le badon le Saint-Esprit nous a dit mère ya badon d'esprit ya badon na batu nyonso. Ce que ezalo ko likambo oyo église oyo et commissaire yango toute une doctrine. Mais en soi sur le terme de la parole, ils ont doctrinalité. Premièrement, Bible et lobby, ce que l'on interpréter loi. Il faut nous en avoir respect à la test où ils ont écrit. Tant que bazo benga soko moni jina kata grappe ko détruire yangote parce que na kati nango za lipamboli. Nde verset oyo église mususu ezwa yango na mosakoli na bango basala ngo toute une doctrine. Et puis lelo bakomi côté kaji wana pas ya batu. C'est ce qui est encore plus grave et plus sérieux. To mekana nous ko déchiffrer na nous écriture oyo. Je crois que aux en France, nzamba salibiso ngolu oyebi bamaka mususu tangu tozana bamboka touti bien que ça la rare tangu babi que vos péchés même sont rouges comme la cramoisie. Moi je rendais plus blanc que la neige. Batu belé batanga écriture wana. Mais en soi, nous avons la neige. Mais quand nous avons eu grâce, nous allons permettre, surtout dans Katsamboka, tout le monde a une neige, comment blanchir la neige et couvrir les escamos qui sont noirs et comme pembe. Et puis purité la neige, nous avons l'école les okita. Donc comme dans Mboka, na bandiko tala babilo, na otanga Bible parce que Bible faut tanga kango, ozo comparer on peut la réalité. Balobi Israël azonga en Égypte likolo ya concombre na melon. Sikoyo nakati concombre na mesa nanga na lié na kipe ko soma melon souvent to sanction na pastèque. Na lé yango je me pose la question. Bola munyoso Israël a monaki ba miracle nyoso a monaki ba délivrance extraordinaire nyoso Israël a monaki au pharaon ko ina kati ya mer rouge pe mer rouge zipi armée mobimba ya pharaon mais likolo kaka ya kokanisa concombre na merom des ongs et ngeke zongs Israël na kati ya Égypte. Donc de même ce que l'on tala les jus dans les grappes il faut toyeba dans la vie quels sont les fruits qui portent la grappe. Ba fruits se portent ba grappe te. Ma grappe est à l'ocolomoni au sol, il y a ma confiture. Confiture est à grappe. Ils ont un escalier, il y a ma fruit boy. Alors, grappe sous ces alaka raisin. Parce que ma raisin c'est la grappe. Ce que j'ai oyo, bazolo basoko moni jina katia raisin, soko moni jina katia grappe. Mutuana nanu, il faut azwana no écriture, azwana respect à l'écriture. Ya koye bake Dieu na grappe ezalaka nini. Au moment où tangi Deutéronome 32 verset 14, on peut comprendre que J ezalaka na raisin et bimisaka vin. Mais vin dans la Bible, Nzamba za ko interpréter ngolokola makila.
Hein? Parce que Jésus, tant qu'on fait qui va faire à Sainte-Seine, bien fait à Pâques, va faire qui on a ba raisin, na ba jus à raisin, qui est le vin, donc on a ba salaka, ba raisin à vin. Surtout le makamnyoso, il faut te ramener quand même bande qu'on a biso, na katia conscience, parce que moni ba biso bande qu'on a biso ba congolais mingi bazala ko ba ennemi à connaissance. Alors si on a la connaissance, on a comme borné. Au moni écriture moko Paul alobaka boye, au moni même ba pasteur ba koya kana basi na ba église. Parce que Paul azolobake ba mauvais ouvriers ba profita kana na baso bazana no agité par toutes sortes de péchés. So moni muta koya na pasteur au sein de l'église, yé moko na nos agité par toutes sortes de péchés, pe azana intelligence moko borné, c'est-à-dire aza limité na boyebi à évoluer na boyebité pe à parvenir na connaissance la vérité. Ndé moto na kata faiblesse wana akotaka pe ayeko détruire couple ya bato. Tala. Ba pi gendengo moni naza pasteur banda mbolo ebele na sali boye. Na yoka makama ndenge na ndenge. Makamu susu tango moi ça za ko expliquer yango soko za na foi moko fermeté. Oso détruire pe obungi pe boyebike na civilisation to komi Internet et aussi sa carrière quand même kolomoko. Donc il faut beaucoup de prudence. Alors tant bazolo bela grappe bazolo bena nous raisin. Tant bazolo bela raisin bazomona vin. Tant bazolo bela vin dans la Bible, le vin représente le sang de Jésus. Vous comprenez, le vin représente le sang de Jésus. Donc tant bazolo ba que tant moni jina grappe ko détruire yangote. Vie zanakati, la vie qui était dans le fruit qu'on appelle les raisins, c'est le sang. Il y a un moment Jésus, tant qu'il y a une Gethsémane, parce que Gethsémane, pour Jésus s'identifier qu'il était le grappe des raisins. Tant qu'il y a bandi ko sambela, bibelobi, amaki motoki, pe motoki wane bimi grimé baluki makila. Pour na kolakse que na ke likse ba presaka raisin. Pour na kolakse que le vie qui était dans les raisins, c'est le sang. Ce que tant que soit interprétation, tant que soit une révélation, et que cette révélation est fondée dans la makambo et est écrite, ndesika mobulu ekotaka. Mauvaise interprétation à parole. Ndesika batuba bungi, ndesika ba fausse doctrine. Et je crois que l'émission lelo, et vous avez l'émission très important, et vous avez l'émission moko papigen to makambo eza vraiment profond. Na bato ba comprendre makamanza mais je crois que au fond la bango parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà. Donc aux zanga boyebi ezobepisa bomo ya batebele. Mutako lo baté que je n'ai pas besoin de la connaissance. Bible bisoko lingi connaissance te nzambe pa ko longolo na kata sacerdoce. Question ngeza na mekana ko tuna parce que les loso otali au mona makambo lobi wana. Mengana bato msusu bakenda même ba Israël ko somba mafuta ba benga huile d'onction. Aye pe azako oindre batu azo pakolo batu huile wana mitu azo sopela bango huile wana mutu après petam su batu je sais pas si bamona ba miracle on a sima. Alors pratique ya ko pakola mutu mafuta et puis mafuta on précise mais outil Israël est-ce que c'est normal et puis sort ya mutu bazo pakole ozani oboni en soi bazo na kata confusion totale na kata makambo nzambe. Bato belé bazoka soka ke Israël akokuta na nzambe. Nzamba memaka Israël na bombo au travers d'un prophète. Nzamba zongo s'appelle Israël na bombo au travers d'un prophète. Israël actuel ne kazawana. Aza peuple moko nzamba pesi bango ko ngaza sans Dieu. Parce que mouvement ya moyi omoni nzamba na kozongela makambo na oloba. Nzamba interprète la Bible par le mouvement du soleil. Bible lobi comme le soleil s'élève en orient et que n'a sa course nango na extrémité qui est l'occident. Yango mon babenga kana Bible, babenga kana géographie, ba pays lokola Israël, ba pays lokola Iran, ba pays lokola Irak, ba pays lokola Arabie Saoudite, ba pays à Moyen-Orient. Or l'Orient, même si on a la classe na géographie, est la lever du soleil. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Donc, Orient, c'est l'est.
Si quand la Bible les autres par exemple naturel pour expliquer makambo eza spirituel. Si comme Moïse selon la Bible Moïse a Nzambe. C'est-à-dire Nzamba banda course naye na Orient avec Israël. Mais ce qu'on Nzamba na Israël longwa na Israël vers l'Occident. L'Occident est la femme de midi ou bien la femme de midi la reine de Saba. Oya utaki na extrémité de la terre pa kolanda chez Salomon. Pendant que le Nzambe azana Occident. Si ko moto nyonso azoke na Israël azana ikabot azana Nzambe te. Mais ba pratique nyonso ezosala makona na Israël, eza ba pratique mo erroné. Donc eza Satan mutaza ko inspirer bato. Mona muta longwe basi ba baptiser esika za awa, moto na kesu na Israël lokola moni Jourdain, ba baptiser na Jourdain. Ok, ba makambu nyonso wana ezako salama, c'était l'ombre des choses à venir. Jésus a véritable Jourdain. So moto a croire lelo na liloba na Nzambe. Esika ma eza mozindo ba baptiser na kombo ya Yesu, moto ana accéder na pardon du péché pour azwa sali. Siko so moto akena Occident, akena Orient, akeko na mafuta. Akeko ya na mai parce que bakati na mai ya Jourdain akomi na batile na mai ya Sokoli oyebika ezaka te yo biso kamera to tamboli na kati Angola to moni mutauti Congo aye atoki mai ya océan bidon aye nango akaleki na mwanda atoki mai ya océan e nango tina Luanda akomi ko sokola mai ya océan longola ka botutu mai ya Mungu longola botutu mais c'est pendant que botutu longola na mai ya Mungu te Maya Mungu lelo Nzambe interprétant comme la parole de la grâce. So moto ki liloba nde purifia ka moto parce que tant liloba ezoka âme ya moto et purifia ka moto na po koma mwana Nzambe. C'est-à-dire ko sokola na maya océan. Oki ko sokola na yo maya Jourdain. Maya Jourdain ko bikisa yo te. Lelo sali za par la foi. Siko ba mafuta wana ezo uta na mboka wana. Lelo boyebi ke Israël pesa centre occultisme. Israël ne bazawana. Centre occultisme tanga livre Ézéchiel pour cabal juif cabal juif c'est-à-dire au moni yesu alobi na lobi pour ani bozo bebisa musala Nzambe pona ba coutume na bino donc en dehors makambo eza écrit Israël a ses propres coutumes obi mwana mwasi moko ayemba ke coutume eza kindoki coutume wana ezalaka te coutume ya biso batu mwindu même coutume ba mindele coutume ba juif eza na bondoki na kati siko mafuta wana eza lokola baka omoni namona ba homme de Dieu minene obazoko fêter Hanouka rangi ma baka Hanouka Hanouka biso boza toza pemina na ba juif beleti omona kezala ka chandelier moko ezaka na 9 tiges ezaka na 9 tiges ba pelisiam ba beza fête Hanouka omona pe ba grand homme de Dieu na Kishasa o baza ba instrument à Satan. Omona pe ba komio cette année so eza 10e kunini na Hanouka. C'est pendant que dans le vrai sens le chandelier ne peut pas avoir 9 tiges. Le chandelier a 7 tiges. Parce qu'il y a 9 tiges, il y a un chandelier diabolique. Et puis, il y a des participants à la fête à Hanouka. Dans la cérémonie à Hanouka, il y a 9 chandeliers. Satan a aveuglé bango pour te misala ya molili ya kabal juif. Et quand bango na bombe. Et puis, c'est difficile de babonga. Parce que Satan tango ya kanaka te sika. Satan ya kapambate. Ce que mafuta wana premièrement ils ont respecté te analogie à foi ya mafuta. Il y a huile d'onction. Huile d'onction selon Moïse quand tu as la émission bomba pona yango. Huile d'onction pona Moïse basalaka yango ka pona ko wendre le tabernacle pe ba sacrificateur au bazaki élevé comme sacrificateur attribué à Lévi. Mais or que na sacerdoce ali eza hébreu 7 sacerdoce toza lelo moto moko te batanga ya sala sacerdoce il est notoire que Christ a outi na tribu ya Juda. C'est-à-dire lelo mafuta wana o bazo pakola bato eza sous biblique te. Parce que Moïse même a pekisa basa la mafuta selon l'art de parfumeur. Donc je crois que tu expliques en malamu ba tobele ba comprendre. Mais est-ce que conséquence abatu oyo ba pakola ba mafuta la conséquence? Non, baza ba posséder. Baza posséder yango monique moni moto ba pakola mafuta wana abakisi kindumba. Ba pakola mafuta wana akomi lisusu na lokoso ya mbongo na pratique faux doctrine makasi.
parce que les lots dans la to bombaté il faut tout le solo ba te bele ba osela nzambe baza ba trafiquant les lots ba nzambe ba faux prophète attend de la fin ba trafiquant ba les angaité na kotanga l'écriture bien que na kozonga na makambo na oloba na kozongela ngo nazomona que lem sozo lingo kimango mais ngana ozongela ngo loba en tout cas libre ils ont concerné ils ont concerné c'est là n'entanga na l'écriture wana fongwa mapena quand on a fongwa manazela libre fongwa mapena fongwa de toute façon ba propos tenir ça ko engagé alors fongwa mana 2 Pierre 2 lobby il y a 2 Pierre 2 na bana verset 1 il y a parmi le peuple de faux prophètes il y aura des mêmes parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses qui renia le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomnie à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous par le moyen des paroles trompeuses et que les menaces depuis longtemps des condamnations de la ruine et sur des c'est-à-dire trafiquer d'une pratique mensongère. On va trafiquer en diamant bazalaka, va trafiquer en drogue bazalaka, mais là va trafiquer la parole de Dieu bakomi. Si koyo na quand batu bazo comprendre nano écriture nazongeli makamla za kolopa pona ngazala na fanda ka lelo awo tant batu bazo comprendre nano likambo ya ji oyote la vie qui était dans le raisin c'est le sang de Jésus fongola biso sikoyo parce que ça na l'église oyo aba melaka jus de pétrole et ça lia wana mboka oyo tout ça li comme un peu partout est-ce que ezamabi eza pendant que batu musu bazomona bénédiction yo mona yo so mona même muta million abiki te mena batu bele basambela pe kuna ba melaka ngo mais na mona bango bioza na bango bien tilelo te ba conséquence ya makamnyoso wana omoni soki inspiration ya moto et cadré na ba doctrine ba apôtre te na ba principe apostolique sur la diversité de l'opération du Saint-Esprit et loko nyoso ne komaka Satan à côté na kati ba tebele ba cause ya ba biloko bazomela lelo lobby et kozala na ba cause moko grave oyebi bibliquement nzamba tia na chaque plante une vertu qui lui est propre atia na kati ya raisin ba vertu za eza propre omoni Jésus tango zaki na croix tango asengaki mai ba lui ba pesa qui est nini produit à raisin produit de la vigne vinaigre là qui vinaigre pourquoi parce que na kati ya vinaigre ezaka na ba vertu so ba betio mingi omeli vinaigre et adoucissaka douleur batiaki na kati ya Bible soko tangi juge sur la prologue de Jotan Olivier ezaka na tina nango c'est-à-dire Olivier bizaka mafuta obi na Bible je prends na Bible bi kenze tambile bizaka mafuta mais bibliquement na banzeto nzamba utilisa pona bizaka mafuta nzeta mbile ezalaka te. Donc au cause de côté nzambe a pesi vertu on a kati Bible te. Mais dans cette ambila nzamba a récupéré kaka la taille du palmier. Abi juste à kola kalokola palmier. Dans le bien. Tokende yo be tokende to obi hein. Obi sanga tiko fongwama. Nzamba pesi message pa ya mosali na ye, MC Alobi, sala bo c'est-à-dire révélation ya zwaki. Sala bo banda ko melisa batu eloko oyo bakomona loboko na ngai ndeko bandi ko sala yango bati ba mo loboko na eto loba sikoyo okondane ndeko to ko nzambe oyo apesa ki apesa ki vision wana et moni seli wana. Non, le problème n'est pas suprêmement la vision parce que vision nous a fondé clairement na ba pratique nango par rapport ya écriture bango bazui lokola aéroport bazui fondement. Il y a doctrine, il y a cette église, na makambo comme la pétrole, na makambo comme la pétrole, basangisa na citron. Tant bazo le citron est à la grappe té, citron est à la fruit. Mais avant tant bazo le que sous la grappe, bazo l'inga ba le raisin. C'est-à-dire déjà pratique par rapport il y a fondement il y a écriture au bango bazui parce que on nous a appelé une révélation appelé une écriture c'est-à-dire révélation nous a fondé une écriture appelé une il faut ça la paix écriture ça na ba réalité nango et environné yango pour epesanga une vérité ya malamu sikoyo tango yazo zo raisin abiki nzamba pesa batu ba jus de raisin ba jus de pétrole na jus ya nini
il y a jus de pétrole na jus à citron. Tant que j'ai révélation. Parce que révélation par rapport à l'écriture, ils en a place, c'est parce que citron ils ont la grappe. Donc ce cas qui, on suppose bien qu'ils ont fausse doctrine, ce cas qui raisin, à celle li batango jus, peut fonder en dans cette doctrine là. Donc on a qui quand même un raisin zali. Mais ce que le problème que nous avons qui s'abattu dans la diversité de l'opération du Saint-Esprit. Ce que la motazu pratique l'apôtre Pierre, nous avons pas l'apôtre Pierre à l'Obiboy. À l'Obiboy, bateau bazo tord de sens à l'écriture à lettre à Paul. Bateau d'aka à l'écriture à Paul té. Mais bateau d'aka sens des autres écritures. C'est-à-dire le col à ce que prophète wana. Prophète wana son atteint comment les gens déranger engagé donc prophète wana so qui konde azui sikoyo écriture à tordre écriture ya Isaïe sens, c'est-à-dire azana capacité à tordre écriture à Pierre ya Jacques ya Jean. Ce que tant à tordre sens sikoyo ya azui sikoyo na kati ya tordre sens wana azui kinzamba lobelier asangisa pétrole penzamba asangisa citron. Ce qu'on a sous kakawana, on les cas sous kawana, parce que bibliquement, bateau batordra kabasans à l'écriture, bazalaka parce que mon in Apocalypse 6, ils ont 4 chevals, ils ont un cheval blanc, cheval rouge, cheval noir, na cheval pâle. Cheval blanc, il y a kolobanine. Cheval blanc il y a koloba, bateau balati komo nzambe. Balati comme anza basali lokola ba prophète mais na sima ya kosmisa la prophète ba na mission bien déterminée ya ko séduire bato. Cheval rouge, c'est-à-dire ezaka cheval oyo atangisaka makila. Omoni na mutako ya leo na lokola prophète. Un melibino prophète. Mais lobi na ngona komi na mission na banda ko sacrifier ba tabandi ko tangisa makila. Skoyo soki na longwe na kati ya dimension wana mutaki na 4 na 3e dimension, cheval noir. Cheval noir aza moto atambola na fausse balance. C'est-à-dire le prophète Konde, en soi, sur le fondement des Écritures, a un cheval noir. Noir, c'est-à-dire, c'est-à-dire sans pitié. Donc, c'est-à-dire, a profité de l'ignorance ya batou, a borné batou pote batou ba kende au-delà te. Batou ba se borné. Alors, il y a une fausse balance, fausse pratique ya lilo bananzambe. Sikoyo a bandi côté kaliloba nzambe parce que cheval noir soko tangi na Bible azalaka na un denier de donc un denier pour donc c'est-à-dire comment utiliser mbongo balance na makamba mbongo c'est-à-dire prophète Blaise Konde aza moto asali processus à 3 cheval etikali nda comme cheval ya suka cheval pâle c'est-à-dire abani na noyer na kombo nzambe na sima nango à côté cheval rouge oyo azako tangisa makila pour ça ko sacrifier bato tolanda quand même ba makamba salaka la plupart ya bato bazalaka na kati bazaki na entourage ne bazali lo bazako kufa omoni eloko na komi ko apprécier mbuko ezandeli j'ai compris ceci omoni mbuko yaka ko dénoncer ce que soka dénoncer il faut biso to sala après ko dénoncer tozui sikoyo likambo wana makambo ya dénoncer to bandi ko expliquer en la limite de l'écriture pour te battre bazo quand même une vraie vision à makambo nzambe ça dozo mona siko moto alongwe na kombo aida na kombo nzambe akomi ko sacrifier batu après ko sacrifier batu akomi koteka ba jiwana lelo za ko tambola na monde vous savez ceux qui bâtit bidon il y a 20 litres il y a jus à pétrole basangisa na citron et que baza côté qu'on suppose na poto awa mulangi moko ya coca ya muke 50 €. Yo yebi que 20 litres on est comme ça combien? Donc dans d'autres termes ma prophète Konde aza cheval ya mwindu wa memi molili na kati église pa memi balance ya mabe ya liloba na nzambe, mauvaise interprétation, mauvaise pratique de la parole. Kaka yete na bato apakola bato mafuta na bato bachaka bato maya mungu basokola bato ebi na mboka oyo na mboka na Rouen nasina mona prophète moko azo sokola basi mitakala na maya mungu azu pena mwasi ya longoli bilamba mwasi pe angani o mwasi longoli ngani kwa longoli bilamba asokolie na maya mungu asimbie nzoto mobima
Et puis, ba pratique y a ndengona souvent, c'est ba pratique occulte. C'est-à-dire, na simaya jia pétrole, na citron basangisa, na kati na ya tout un grand envoûtement. Omoni batwana baza ba posséder, ba sambela kana église konde wana, baza ba posséder tala. Soki tozolo bela makambo na kati, tozolo makambo na kati ba etando, bien que tozo ba risque, tam cheno pe za risque, mais du moins pour la vérité, so ba kata so mutulo kwa Jean-Baptiste ba kata na bango. C'est-à-dire, tozo linga to récupérer bana na quelques bana na nzambe baza na kati fausse doctrine wana. Soki ba fandika bazako mutunyo so mélange à pétrole basangisa na citron. Na sengiye avec l'amour de Dieu pour son salut, pour son âme, avec maladie moko diabolique bana ko se développer kati na ye. Totika ba numéro na biso soka za na poto abenga to sambela pona ye. Soka za na poto te, soka za na Kishasa abenga même biso to ko orienter pa vrai serviteur de Dieu. Ba imposer mabo waneza ba demo ya ko benga na ka boité, ba demo ko imposer mutu maboko. Tala papi gen. Obi po tozana eza makambo ya Kishasa. Eza na Congo tout est permis. Mais ceux qui na poto ndenge toza boy. Omoni lelo okoleka na makaku te na aéroport à Rossi. Makaku même sur linga kolia makaku ba yitie bo sangise na musaka olie peno ba sangise na mwamba olie pena makaku peno lango ya wekiango malam. Ole nyamazamba. Mais lelo koleka na nyamazamba na Rossi te. Parce que ba pratique yo sali po yita nyamawana. La France, l'Europe azana besoin à vérifier yango. Babilo que belé ezouta na Congo ezokota souté les loko leka na nzombo facilement te na aéroport ya Roissy et les kate. Pourquoi? Parce que ba yebis ka nzombo na été ba tester yango te et puis Union européenne pesi avale kotate. Mais ce qui lelo jus à pétrole ba c'est yango so na citron. Mélange chimique wana tout quand même chimie na classe. Mélange chimique wana eza dangereux pour la santé. Est-ce que tu vas bien ou tu vas bien? Mais est-ce que tu vas bien que pétrole est un produit chimique? Bien. Est-ce que tu vas bien que citron est un acide? Est-ce que tu vas bien? Mais c'est ça. Pourquoi on mélange? C'est qu'il va croire dans quelque chose. Non, baza envoûté. Baza envoûté pe baza possédé. Oyebi ceux qui motoake na usine na transné babanda ko sala quand on extrait le pétrole. Tia kakokoma pétrole. Ba mélange chimique ba sala kapo comme pétrole. Ba acide, ba biloko belé ba poison, ba biloko belé ba tchaka na kati pour comme pétrole lobi ya ko pelesa mwinde ya ko démarrer voiture. Je crois que ba omelate mais ceux qui ba komi possédé. Ba komi possédé, envoûté parce que aye lokala no prophète, aye prophète. Bon bo bengé prophète konde. Alors prophète alonga komi cheval roux, a komi ko sacrifier bato. Posséder bato na epsaka yo na émission moko na kati esika oyo prophète moko azalaki avant prophétiser il faut abimana mwasi siko basi wana bango babimaka na bango tanga baka consulter bango ba dominaka basi wana siko donc c'est-à-dire mwasi nazo longola bilamba eza ye moko te ayebi ko eza envoûtement oyo ba latisi ye ba posséder nde tindi alongola bilamba au moins siko ba ji wana esika basalaka yango déjà ezalaka na ba sort moko diabolique parce que quand nzamba za na eloko te nzamba za na kati ya pratique wana bazosala te c'est-à-dire Satan muta profitaka na pratique wana moni ba église wana tane to loba boye ndenge to loba makamba vérité boye soki muta yoki se kaza mwana nzambe moni frère Patrice Ayemba alobali kamoko alobi soki mutu bopesi conseil azoyoka te conséquence côté ay moni bato bazana ba église lokola baliloba wana conséquence côté ya bango. Est-ce que vous imaginez ce que ça vrai prophète? Ok, vous imaginez que pour monter à stade sur des martyrs pour être dans le consulter. Même ceux qui montent dans la Satan, même si na kati ya conseil on a bakufa, mais il faut kutana na batwana. Mais ce que au tia mutu maboko mais mutwana za no muta Satan. Oui, musique congolaise to bien go. Ba musique congolaise muke bazana bonzambe. Ezala ba musique congolaise bazo sambela comme ba religieux. Ya bato nzambe ou ba sambela na musique congolaise.
mais baza toujours na puissance à Satan bango balati pour permettre bango basala ba pratique occulte. Ce quoi qui ko consulter tango ko tche maboko na kata concert na batu bakufi. Ba amwana batu na bakufi bake wapi. Bake pas Satan. C'est-à-dire maka mususu batu mususu ti lelo bazo vivre. Pote baza na Congo. Oyebi ezana prophète moko asalaka succès makasi na Nigeria. Tibi Yosho. Il y a une église. Mais lelo, bolanda ba mission. Ba pratique à Tibi Yosho. À Longola basi basé mais moins de 2000 te. Et puis à Koufarabo qui est là. C'est-à-dire lelo ne toko ba kasala ki ba pratique occulte. Ce qu'on patona on les la trop tard pour na bango avant que ba kufa. Ba yambi espérance ya solote ya Yesu Masia. Ezata yango yo tozo sonner la trompette na kolobake eza ba fo pratique kaka yete na mwana na ye wana oyo azakuna na Angola oyo a doublé occultisme koleka ya ye ye azolo avec assurance il y a ça na esprit ya kosakana te boya komekanga bokutana c'est-à-dire a doublé donc ye kuta ye na ndenge ya mabe mais abosana te omoni écriture moko lobake Jésus a lobaki que les disciples n'est pas plus grand que son maître. Mukola osala erreur akutani kaka na prophète Konde mukolo wana biloko na nyonso wana zwaki wana ekosila oyebi totala ki eza ba image moko elekaki ndeko moko amoso ba ngeso femme Tamar aboyaka nani achaye maboko prophète Néma alobi non ayebi te assemblée doctrinalement ça qui n'a raison mais je n'ai pas compris après quelques mois à salir rétropédalage na kena ke kotala ye na moni Néma zo chaye muko Néma zo chaye maboko na lobi moi na mwasi wa osala so succès atie maboko et puis ba pesi ye mbongo wana ba pesa ye wana et faire avancer na vite. C'est-à-dire lelo basali ya mabe ba occuper mokilo. Oui nani Papi Gen. Regret nanga makasi ezali ke église congolaise. Na tango ya ba mouvement évangélique bandaki ba Telos Borne Jean-Louis Jaillet ba Dinabal ba Apôtre Mbie ba to ba Teibiso ba nyoso wana église congolaise écolité. Pour l'église congolaise écolité. Les gens ont un fanatisme. Beaucoup dans cette église sérieux, où ils baptisé du Saint-Esprit, ils attaché à la valeur, à la vertu, c'est difficile. Ils ont un fanatisme. Pasteur n'a pas besoin de bien. Pasteur n'a pas besoin de bon rebelle. La doctrine des Nicolaïtes est envahir le bateau. Au lieu de bateau, et ça la bateau, fanatique à Christ. Et ça, les fanatiques qui abattent. Comment moto a mis le pétrole na citron? Moutouye moi que nous sommes la maladie. Na makasi na kati église na mbongo na yemo ko yuti na poche. Plus loin sous comme mais ko soit un musulman ote. A comme si vous appelez herbivore. Mais makamboli za fondé na ba écriture te. Ils avec une gravité extrême. Et puis ils ont regret pour nous comprendre. Mais c'est pendant que ils ont fait. Ils ont fait pétrole on a terre de lui beaucoup. Amela angote. Bana ne ba mela angote. Batu mususu nde ba mela. Pote na sima makamona. Ba mvute mususu ba koya ko finga. Omone na sala mission. Ba mvute mususu ba koya ko finga. Na permettre bango ba finga mais ba yebaka ke chaque mot to prononcer na vie to rendre compte par Nzambe mais nous disons le baba o ya Nzambe ce qui gouvernement Congo est là qui est responsable mutuloko la prophète Konde wana il faut bakanga ya qui est prison ce qu'il fait ils a trafic la parole de Dieu azote est-ce que l'apôtre m'a permettre de to banda ko teka ka babiloko to banda koteka mafuta to banda koteka mai omona mutu mususu deta landa musu na boko tanga kutukombo na yao alati azo
église mamba komola ta ba fil ya rouge ya cramoisi bazo teka ngo année de la cramoisi. Donc eza lokola nani oyo raba tchaki fil la cramoisi na fenêtre bango sobola ta ba ne cramoisi. Ba tekeli bango mona église mamba latia. Omoni ba soki nzamba longwe dans une dispensation. Makamu nyoso bat basala ka satan mzala kana we koma le satan occultisme kota ka makasi. Donc tanga zo ta fil la cramoisi ya zo ye bata zo sala allégeance na esprit moko ya ténèbres oyo ko posséder vide. Lelo église ebomi batebele. Omoni écriture moko ezalaka na Bible pona silisa parce que tozo attente po eza nini écriture moko ezalaka na Bible lobike tango Saoul azuluka boma David akomi sika Saoul azalaki ba chef ya armée ya David ba ebisi eza opportunité boma Saoul azuluka boma yo David habite na boma ete na kosimba wende Dieu te ou ami koufela na mikolo na ye ou ami koufela na bataille sikolingi oloba nini ne toza boye toza na ba mort oyo eza ba mort naturel okufi mikolo na ekoki okufi mais ba mort muso eza ba mort naturel te biso tomoni okufi na mboka oyo toke tokundi yo mais aso okufi te okomi na yo gagner d'âme ya prophète Konde na monde à ténèbres. Oyebi papi gen. Un jour, tozaki na mutu moko azalaki ba ami na boko tanga parce que na tangi koyeba azana na mbongo ebele. Lelo aza millionnaire. Azana Kinshasa aza pe na ba bien belé. Sikoyo ngana cadre ko sambela parce que ba fréquenter, to ba fréquenter. Na cadre ko sambela na ko comprendre kala ta ka pété moko boye, pété wana za babag. Omoni doctrinalement ezaka malamu te mwana mobali ala ta ba chaînette, peut-être ba pasteur moni peut-être ba chaînette, mais eza biblique te. Mais au moins ba pasteur bele balata kam. Alors siko na ngana ko sambela na butu. Nzamba laksi na vision. Ndenge ni mutu na zaka na mbongo. C'est-à-dire ezala batu mususu ba sacrifier ka bango. Ba kangi bango na mboka oyo, ba bomi akufia mais akufite. Bazu esprit na ye akena monde à ténèbres. Akomi kuna moi na moni groupe ya batu ba konda baza ko souffrir. Bazo teka ba mai, bazo teka ba mapa parce que ba mbonga biloko nyosa na ba oteka. Ba o mimela mutu wana nde eloko sali fortune na mutu wana. Mais batu wana o ba kufa kiawa. Ba komi kuna baza na souffrance moko extrême. Obi bato yo baza ko encourager bato ko la ba konde. Na ba pratique bazo sala na nombre bato baza na kati parce que église o eza penda batu na fondement église ba apôtre. Église on est subsisté. Éco-subsisté. Fondement ba apôtre pratique ya pétrole na citron. Église on est kozalate. Mais ce que église on ezali c'est parce que bazo sala ba sacrifice ya bato. Ce que bato wana bazo sala ba sacrifice tant bazo kufa bazo ko baloka ba gagner d'âme na bango. De bazo que de kozwa bato. Yango ba église na zoto montant ezaka pour rien te er moko yoka kambuka lobike église moko ya quelque part ezaka na paté wana ba kota na keze église bazaka membre ya paté ya cimetière ya paté. Ezala ka vrai. Ah bon? Oui, bato nyoso te bazala na kati ya ba église bazaka bato na nzambe. Oyebi na nina tanga te kombo ya pasteur wana un grand pasteur na Congo. Azaki tout autour na ye na bana basi moko oyebi ba beauté kala toza okanisa ki bandoki bazaka bilongi mabe. Mais j'ai compris qu'avec le temps kindoki ekozo moto elongi mabe et foulier elongi kitoko bato bakomi kolulai. Alors pasteur wana azaka na bana basi misato. Bazalaka tout autour ya ba protocole na ye. Bazalaki na beauté moko ba pigen beauté wana na mokili mutaza na mwazate. Alors garçon moko azaki mission na kati église wana akoma kolanda ko beta motema na bana basi wana. Obika bandiko landa mukolo bandiko so bana basi. Ako kitila ndako na bango bana basi ba ko episa ouvertement. Bate la vie na yo. Biso toza bata mokili ote. Biso to yaki poto ya kosungaka. Pasteur oyo. C'est-à-dire, bama kambo belé sala na kati ya église lelo. Église za no bama liwa mususu bazo kufa na kati ya église. C'est-à-dire mutakufite.
mais bazuye kaka baki ko s'en servir na ye na monde à ténèbres akomi moto mec esika wana ya kei ako souffrir na ndenge moko souffrance ozaki na ngona mokileza moke yango moni batango za ba fanatique ya bato ba sacrifier ka bato ya bato batonga ba église o eza fondé na doctrine na ba apôtre o satan cha kota tango batiaka munoko tango basalaka fanatisme bayebake mokolo bakozwa kaka esprit na ye bamemi yango na prison esili moto wana ke obi bakisi wana obi kezaka na mokili yane bakisi ezalaka okufi me okufi te na basongi ezalaka babengo masenda nini masende c'est-à-dire okufi bato bamoni okufi me okufi te okoza tamso koti na zamba bobungi okoyi na mayi obungi mais tango okoyi na mayi obungi yo komokangela mutu mbisi donc comme pécheur na do mona ka pécheur moko ata boke bo péché bozwaka te yazwaka ba misebele siko ba bonganga wana ba pasteur ebele ba memi yango na kata makambo nzambe lelo bazo sacrifier kaka ba famille na bango te mais ba komi ko sacrifier bandimi na kata ya église et bandimi tango bakufaka bakoma kosa obi esclave écriture moko lobake esclave aussi longtemps maître na azu repoter esclave apé makate siko soko basi bazui molimo no ndengwana esiko kei okoma esclave oko souffrir parce que tango nyoso muto na kozana besoin asa la pleine stat tango muto na kozana besoin azwa mbo yoko mando lokele yango a gagner bat na kati église yoko ne ko lokele yango donc dans d'autres termes lelo batwana net prophète Konde ya sia longwe donc asa leki cheval blanc aleki cheval rouge cheval roux ya ko sacrifier bateau cheval blanc ayena kombo nzambe akomi cheval noir oyo a envahir conscience ya batina ignorance moko ya munene parce que c'est ignorance ezali nde cheval noir a fonctionner makasi ami ce faux balance ya parole azu écriture ya Esaïe 65 a s'appuyer likolo na yango pe akomi lelo ko lelo aza millionnaire c'est un millionnaire lui. Je crois que Yosa vraiment mieux placé. Il y a ko fongola ba nzambe ko batubele baloba kaka. Mais quand on regarde biso sikoyo imposition des mains. Bato batcha bato maboko na mitu. Sort na ngweza nini. Et puis bato faut basala ndenge nini pona ko boya makambo wana. Mais pourquoi tout ça likaka imposition des mains tout ça lango émission mobima. Eza kilo hein. Eza kilo te parce que na kolo bango na minute muke. Mais na kokota na ba profondeur mingité na ba profondeur mingité parce que ba tant ozela kana na kati émission ezo senga biso pe to limiter temps ce que to rezo explication mingité et à likambo yo ya ta émission. Alors message qu'on lancer sur pas bateau amelara jus de pétrole poto si ça na biso nazo yebisa mutu nyonso asambela ka epa ya Konde soko za nzambe okoyoka makambo tozoloba longwa na église wana bako sacrifier yo okene komona pasi esika na yo kokene pona oganyele Konde bato et puis nazo yebisa e Konde abongola motema kaka Konde te bato bapakolaka bato mafuta bato bayela bato mai na mai ya Jourdain eutaka Israël bato yo basokolaka basi pe bato na maya mungu apona kolongola botutu na ba 20 ko sokola mo se na 20 na bato sokola bato na 20 kana ye bato wana bato wana o ba déshabiller ka bato batika ba pratique wana l'église de Christ a besoin de la parole na authenticité à ba miracle par la diversité du Saint-Esprit ndelo kona ko episa bango mais na ko pesa ka mbote na pesi mbote na dengo na pesi mbote na na pesi mbote na pamphile ya mukolo na pesi mbote na leki nanga na kobosa na te patika chama pati na mwasne osando jusque nazo beta nombele boya église bozonga église na pesi mbote na trésor mupepe na pesi mbote na Micheline Manzambi na pesi mbote mutu mwa be na pesi mbote Chiko Songele bisaka ateka bilamba ndeko Chiko to peso pembo sombele suka bisaka sombele bisaka ateka bilamba akena mingi tali donc ayebisanga kutu mikolo na bilamba kafa yebisa papigeni ke na pesi mbote mais ya yebi yote habité ayebi ngate menga na yebi pesi ka mbote donc na pesi mbote na pesi mbote pe quand même na apôtre Kolomoni na pesi mbote na apôtre Gigieleko pe na basanto
panzani na mokili mobimba napesi bango mbote et nakobosana te napesi mbote pe église na kambaka fo napesaka chaque fois numéro église eza na 45 rue de Délizy na Patin donc référence eza gare ya Patin toza na deuxième étage na salle numéro 244 numéro na ngai eza yango 07 67 48 84 70 bien 70 voilà WhatsApp wana na numéro normal okozonga pe na WhatsApp tant to pesa ba numéro boy malheur nango ezala ke bato musu ba benga biso po ba attaquer biso pe mona bazo finga bon na permettre bino bo benga mais to pesi numéro po ba baza ya nzambe o peut-être baza na ba problème ezo lekela bango ba melisa e pétrole na citron ba sokola na maya mungwa mutakala ba sopela e maya vin bazwa ba sokola na maya Jourdain donc bato wana nyonso ba luka lolenge to sambela pona bango donc na pesi pe quand même tout bato nyonso ya tolbe la vie Gilles Kedemo bakoma da batatu ya tolbe la vie banani Aaron donc Aaron Yannick Aaron baza donc baza bato tolbe la vie à Tongo donc nzamba pambola merci. Voilà, je crois que docteur tu en as besoin na lisusu parce que loko yo photo ke nango prochainement photo le belana bato bacha maboko pour bato be bacha bon maboko pe et qui dit ba yebate oui to ba docteur impossible to kaneta msu ba benda e ba plan ba kotisa e ba biloko pe na nzoto et pe ressemble na couple mo ba tie bon maboko ça dit to beta pe na masolo wana merci à bino ndeko na dibiso restez connectés émission autant to yaka ndepo bato ba comprendre to yaka ko taquer mututé mais bon comprendre ba fausse doctrine oyo eza komema bato belé na bambeba ebele sans le savoir où ebate ils ont dossier au quota déjà keba yoka biso awa to lobi kaka soko yoka biso yoki biso botika mala to kutani basima bye bye. bazokitisa baplan etalagio jour tolobela vie tolobela toujours vie yango tu as progressaki ya 25 kilo tolobela vie toujours bana nyonso wala awa toza na orphelina totika biloko ozomona tobitikela bana biso ya orphelin bazali toza na orphelina awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba azobimisa basikre ezobima damas oba soso yokita soso akarte yokita Pigel de la vie toujours en forme.
nakotuna mwa 2 mituna kaka tuna osimbi kaka mikro kozone mama mingi me mama mbote ngai naza ndeko na yo ndeko Papigene nayaki mpe mpona asala mwa action ndenge ezalaka. Alors awa elekaka ndenge nini otravaillaka ndenge nini normalement? Awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa. Kolia na bango kolata na bango eza bato boni tokoli te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni tokoli te moto motema nde kotutisama ndenge wana. sikoyo bozwa bango bozwa bana ondengita na babalabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana ngo na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango. Mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koya akoyeba teke bato oyo basaleli nga bolamu komona ingratitude eza komona epai na bango mingi kolobela biso n'importe quoi. Ya mibali ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na moti kolobaka ezaka bato mais soki ke nzambe akuti bango motema te yantuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonga ndenge otoloba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo osokoli mama ozwa boyo opesa batravailleur nde tozomona na façon. Ok ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu wana. Est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te madame bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala. Amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola bino. Merci beaucoup. Merci. Kasi poto gagner ta mon ke na mpa mama mwana mama mpona moni lokola. D'accord, merci. Ah oui. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na filma na bino et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à évolution ndenge bosalaka moi ba difficulté bokutana nango mpona fait nga nazalaka na association et puis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie baolanda biso mpe baolanda biso partout batamite ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticiper na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozala na bana ndenge nini awa? Merci beaucoup. Zwa micro mama simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci beaucoup komona bino mpe koyamba bino na kombo na Yesu. Amen. Ozali azali te mpona bolingo wana kolakisa yango ke
nakoma nasika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpo naza na posa mpe nasunga bango ezali ya sale te. Bana bazali awa bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazali ya sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balakota bango na butu bamosusu bapara balembi ya bana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama lokwa na pambe nasali sikoyo nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi? bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda nanga azali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe tokoki kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namondika mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na eloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bana ndenge baye tala bayebo baye otala te batiki bandako ebele ntango baye pana to eza mission moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ntango mosusu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandatika wana bana lelo baye 5 lelo baye te nazaki lokate nga binzambe soki opesinga mosala luka mpe place bayango kobandaka bana balokatere boye nakokate bakobamu mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso mpe efana sombela sika atoka nde asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa baye kofendelanga bana babandi koya balemisape te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba ya binzambe soza mosala opesi ngai ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazokobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele baakizaka na kati ote mama bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato oyo baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président mabondeli nasengaki na prière mpe nakamaka bango ka na kati ya prière ata mwana yo boti lelo oyo bakobetela ntoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na tie bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa expérience ya mabe kati na bango ezala onga de juge ndenge bazali awa nabengaka bango kondoki te nabengaka bango nini te nakawati mpo bana na nde nakamaka bango na prière oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama ngo na prière mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster batutiyango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamosusu basi batanga
babima ela déjà la bandaka na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana 5 oui na bali chape ok na bali chape nous auti ko bota après une semaine après c'est comme nanga ko na zaka bagi monite après c'est fait bagi monite ah félicitations hein. Merci beaucoup ya bali pe bazali bakomi na bana 6 na kati na musala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana en fait oza na bana combien awa na za 96 donc 96 hein 96 on a zana bango de bana mus babima kaka zobima bazokota ba difficulté nyeza oyo bokutana nango difficulté makasi parce que batu musu bana biso bazana besoin peut-être mususu ba meka kosunga alors tout sur la même difficulté monite bajabati mwana zaina kati na ndao siko vani sie kaka bo mayere te nini te au koma nani mtutu kosaranga batanga difficulté siko zali kotea kotanga koko tanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazoli kasi ekole papa moko asa kufa pe na motema ya nzambe atushaki ya mama nazoloka kopesa ye te apesaki nga arete mama luka ata awa libanda tangisa bana po nakoko naza na ekole sina pe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na bani nzambe akotia maboko nde napunguli place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango nanga kasi ekole lopango nanga te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde tikite na yango makasi kote wana nafuta ndako na affaire de mo naluka ke so baenseignant po bazwa ata mamoke kote wana tuka papa ekisanga tikite moko makasi koleka po bana batanga kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te nkongo mpe asali makasi alima nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sandesi luka mbongo kofuta sandesi luka banseigne nde difficulté makasi wana eza na en tout cas merci maman moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso batamite ya malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na Felina motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongoli so tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki okozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza koma bafamille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso po mpe babanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sur bato ya diaspora oyo mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badifficulté eza makasi bana na bino bandreke na bino bandeka bino baza na badifficulté soko nda bazosunga bango bosunga mpe mboka na bino ndenge centre esalia bana oloyi bakokoma mpe na bamboka bino bakoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakokoma mpe tino soko batangi malamu te bakokoma kuna lolengeni le souci na ngazaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke na bana nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo mpe bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe bato po bakokosunga mboka na biso po lelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mwana kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sa nakola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika nakuti nasunga mpe bango
nde nazalaka na susi nalelaka mingi mpona nzambe eza basuka batushe motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene basunga mpe bana mpo ekoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwa na mbala suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kano moyenga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ntango mosusu eza su plus lisusu ntango nabandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele ya vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà elenga nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela obuzunuka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za âge ni? 14 ans. 14 ans.
Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni oza. Oui, bisouté. Bon, Mélia. Ah, les grands ni ça va. Yo, vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bien bato yemi ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo mettez la chambre à Bogo. Mwana mwasi mo to ane besoin pour aussi ça. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Hein? Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni. Osali mboula combien? Où me hein? Ah, vous êtes gentil, vous êtes bien. Oui. Vous êtes très bien, hein? Oui. Mais yo soin ça va n'ingate Lina. Osonaka. Ko soin ça va n'ingate ko Lina. Obunda kapeo. Hein? Faut nous obunda Lina. Obunda Lina. Ko bunda tena baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bazaka. Ogi Lina obi, websa nzambe, jour koma mtu munene, asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tikibino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na kapete. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas mal. Merci. Merci. Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.